côté mais mukuna ngata zazo bango alors on a bilamba nyonso maman dans la montage bata PPRD bata bando ki besli mabe de elonga mona mwasa ne mona nati 3 dans la poitrine ya Joanna mona ma sportif na ajo mukuna komi na ngata za boxer poitrine ne ko za suna forme on ezali ya mutu ame maribende tala ba biceps na ba épaule na ye éveil patriotique ngo yeka na tango Kabila longwe na pouvoir mais ezala ndenge ni éveil patriotique ngo eza nini mais eza makambo ya kate maman ce que mutu mboka lelo de tout temps sa mboka tambola mukuna et ali vision on nzamba pesi na ngonga oyo mukunda diriger ye moko te kaka pepe congolais mama na koyanola yo boye Kabila lelo atotie na mbwa ana nzela bato ba osepela balanda nde mbwa ba olanda Kabila te la musa peuple congolais il faut Kabila qui est dans ces pays il faut bakangaye boni bande ko na belé ba kufa to mona bango te le roi bandakisa le roi Arma Tungulu ti le gouvernement belge et fout ça biso mbongo pour Arma Tungulu bino we bien ngote bandeko balandi Congo Suisse Télévision tolandaka bino de bolandaka biso tozala na confiance na bino. Voilà, je remercie mon boss Balodi double brassard maître John Simao moté ma maman Micheline Sikozali Mbote Belé. Je salue une fois de plus oeza ba partenaire na ngai na bien tango makambo ekosi la COVID-19 bo contacter oezali agence Marielle agence oyo ekopesa accès na bana poto na bana Afrique na bana ya Congo soki bolingi bokende kotangisa bana na bino na mikili ya poto. En tout cas contacter agence Marielle lelo toye a onesika na ebisa bino biso tovanda na kati ya plateau T donc biso na Congo Suisse Télévision nous partons pour le recherche il y a d'information. Comme vous constatez na kati ya plateau na ngai tozomona o ba ngambe mibali minene ba pelemi pembe na nga donc na ndenge ka bomoneli bango bakoza banande baza ba maître toye na kati ya na partie MLP aza maître Bessi maître Tizon le londe toyambi sujet na biso lelo eza tozoye baté si réellement vidéo o eza ya évêque Mukuna eza ya solo to ya lokuta yangwana tobi to koyambela bino le maître le 2 maîtres aza ba maître judoka attention donc bango nde lelo bakoyebisa biso tokosola bango mpona émission na bino boyebi émission na bino ya tosolola yango tosololaka nyonso bino moko boyebi ndenge ngai humble servante na bino Rachel Gikange nayambelaka bino bato bino botunelaka nga boyebisa yenga natunela bino lisolo yango ya pasteur avec Mukuna eza ndenge nini et en plus tokobeta mwa lisolo moke ndenge nini masolo mbilinga na kati ya politique Sénat donc tozo comprendre te qui est qui en tout cas aujourd'hui on a les autres qui ont fait ça moi occasion ana ya kosolola na ba maître Betty bonjour toyambi on a plateau na biso ya Congo Suisse Télévision bonjour maître bonjour maman nanga bonjour maître Tizon bonjour maman voilà tokozonge la maître Tizon tolingi tombeta moi misolo muke maître toye ko kutana na yo toye ko solola moi muke tozoyeba moi masolo ngo mbilinga ndenge ezali oyo eza vidéo etamboli c'est stap ya évêque Mukuna donc toyeba sur réellement vidéo wana eza ya vrai to ya lokuta vidéo wana eza montage omoni bato ya PPRD FCC tinga benga baka PPRD FCC za ontera ba ontu ba koma na PPRD bato ya PPRD baza makasi na kobebisa réputation ya mutu kobebisa pe valeur ya mutu omoni lelo na kopesa exemple mouwa na 2015 le bakangaka avant kanga biso basala montage mu batie frangi na boîte ça omela masangala mwana mosi mwa nduba vandela kaka bango basala biso montage tolali batie ba machette liboso ele kana ba chaîne télévisée kaka bango baloba ke Moïse Katumbi akoti ba mercenaire kaka bango bapesa bio mindonga la mwasi kaka bango bakosena muyambo toyebi bango ndenge bazalaka na ba montage na bango le problème est olekani omoni Mukuna le rasali mouvement na yi akoloba o ezali vrai sur Congo
na bamabe oyo bango basali kati na mboka oyo comme bango balingaka te badévoile basekret na bango alors babande kocréer déjà mokuna makambo lokuta après venez bomonaki Jean-Marie Kassandaliki na TV alobi mokuna azali mwana mokuna le dieu père abarive amenga tokamwaki biso moko alobi Kabila azali muluba alobi mukuna alobi lobi makambo lokuta mukuna ba kosela mukuna lettre moko boya lokuta o ba suspendre mukuna tolongola lobi na ba samedi na ba 22 ba ko bimisa vidéo wana o mukuna accoucher na mwana mwasi moko atabino moko mama na yebite ya mamba son to kolo bango te meto lo bango kaka na yebite eza na voiture ezali na toilette ezali na simanda jamais balongola bilamba nyonso faut ba eloko balongola bilamba nyonso te elanga sisa makatakata mwa couper côté oyo mais mukuna ngata zazo bango alongola bilamba nyonso mama tala montage ya bato pe perdre bato bandu ki bespi mabe de elonga mona mwasa na yemuna nati 3 tala poitrine ya Joana mona ma sportif na ajo mukuna komi na ngata za boxer poitrine ne ko za suna forme te forme on ezali ya mutu ame maribende tala ba biceps na ba na ba épaule na ye ezali biloko lokuta montage mukuna pas aller na kati ya FCC lelo komi ko ignorer mukuna na FCC te na côté lié te bon attends ko tambola na Kabila problème yaki azalaki tiseke na Mobutu azali place morote mais les bayoka nte tiseke la salle opposition mais lelo bundalexi so kombana ndalexi so babunda na mboka ya tiseke di tiseke ndalexi so mais ali pire Mobutu master Mobutu c'est pas dit que tout boza place moboko yokana te yela ramoni que lelo atali mukuna tali ke yaza congolais parce que mukuna so tali makilane ya biso ba congolais c'est un congolais 100% congolais mais là atali ce que côté nazalaki aveugle na banayi koyeba te les quoi na kana biso to tali sié papa tala mukuna comprendre que non bato yo balingi na bango mboka te yango telemeli bango éveil patriotique ngo yeka na tango Kabila longwe na pouvoir mais ezala ndenge ni éveil patriotique ngo eza nini mais eza bakambo ya kate mama soki mutu mboka lelo de to tamsa mboka itambola mukuna eli vision on nzamba pesi na ngonga oyo mukunda a diriger moko te mukuna a diriger par nzambe peuple eza na sima na ye eza yete eza na ka tribalisme muluba mama alingala ndaka ndeko ne mama na peso conseil tika mamba tribalisme omoni combat oyo eza combat baluba te combat oyo eza combat bangala et à tous les tribus na pas exemple mon lelinga de sona mungala so mungala moko travailler bien mukongo moko travailler bien te so na tche mungala pe mena pour travailler bien te ezali conscience le bato ba soutenir avec news eza biso nyonso eza mon baluba te et alors la tis Félix a joué pouvoir bato baluba non mamba tribalisme photo longola yango ezali bato FCC basali mabembingi na mboka bayibi babomi babotoli basali bassassinat donc babiloko wana nyonso donc eza omoni Moïse na beto skolo olobi ke azali kabiliste c'est bon est-ce que oyebaki na Moïse akola na ndako ya Pharaon mais quand Moïse yona mdako longola bana Israël na kata Égypte aboseli ka fana na ndako ya Pharaon ezali mission o Nzambe apesaki ezali kwa mukuna lelo Nzambe nemda apesi mission wana yango bundala ngo mais ndeko Jean-Marie Kasamba ayebisi biso ke na mukuna ndenga zana lia bambongo ebele ya Kabila lelo alinga loba pe lisusu te Kasamba c'est mutu lokuta na biso c'est mutu menteur ba bosha baleki na télévision wanga na lobi ngana yebi na makambo wana ti na pesa na ngai mbongo ti na video moko balakisi biso balobi mukuna yebi makambo wana lobi bakosaki ngai wana lobi te oya lobi bakosaki o ba abetela Kabila maboko o ba bakosaki to bongisi mboka mais ye moko ko tela ske makambo ngo za bongo ti donc elakisi ke lelo faut comprendre yango Jean-Marie Kasamba no mona kalata ba chemise wa ba veste wala takala ba bako so wala takala ngeli lokola boule d'ambiance lokola ba jet de lumière s'il vous plaît za DG et talinga te na lobi na yo DG no ya kosela makambo na kala kanda ko Alexandre ba traçante na ye na ba filante na komike o ba fangi ba sécréter ba soda ya monaka makambo no stanga na obi ke ye pas na plainte au porter plainte
alors so balobi na mabe pour balobele mabe te so bato ase mabe faut lobele mabe est-ce que ya futa ba tunaï quand on l'a ba veste mo ezanga tina ba pantalon mo ezanga sens vous comprenez est-ce que yo so mo la ta veste mo chemise à sur taille pour bana banzo to wana te mama tika bloko to ebisa bino ba villageois auto ba mboka parce que c'est nécessité ba auto ba mboka na biso lelo là on m'a dit lelo hein tel lelo ayo sala alobi kabila muluba tel kinoki Muluba parce que nini azana mboka kaka Congo muluba mukongo muswahili biso na sobeto na be yo mona camarade ya kabila yo so mona camarade ba botana na ye ba kola na ye ba milani ba tambola na ye biso to mona kabila bimaka bongoti ko ba lobi asa muluba il faut to mener ba enquête to ke ne tina mboko kabila botama ki na mboka na ba lobi to mona ba koko na ye vous comprenez donc ali ba kabiliste ba wala ti sentiment ba so ba sentiment na bango vous comprenez. C'est ça, maman. Il faut comprendre, il faut soutenir mon kuna. Mon combat, à partir de Congo, nous allons se libérer. David a dit que David a abandonné la Zamba. Mais tu as David Lelo. Hein, maman Nangai. Pasteur Mukuna Zobanga na été. Le lenge moro ba sambwisa ba pasteur mususu tomoni papa na biso Poutino Fernando nde basuki sakaye. Na minute oyo éveil patriotique o ya zoluka. Azobanga te lobi lobi komela lo musu tala eloko ndenge bandi ba c'est stable. Na lobi na yo Mukuna ko banga te ya lobi oyo koya e ya. Akobanga eloko te pona nini. Poutino basuki sakiete. Continuer qui da combat na obi combat na peso le combat lenza ba pesa ki bana Israël Moïse a commis 50 na soukate hein mutako zongo ya Josué la même après Josué musa zwaki hein donc ezali le la continuer à bandaki ba continuer mission continuer nza menga linga suka bongo pasteur ko fopele razui mission linga suka bongo ko nzambe ko pesa ko suka continuer ezaba ngamba tona nzambe. On comprend. Donc, il y a un Zambé, il y a un moteur au souk, ça m'a dit là. Ceux qui balingent, il faut pas bomber, continuer, on va bomber. Parce que les lots, risque la vie, mais. Ça n'est pas malédiction, bah toucher, bah c'est les liens Zambé. Bah quand tu as bilamba, bah ça, tu as la Jésus sur la quoi, ce cas. L'imba de Jésus sur le péaka, mais mon kilenga ou pas tous pas ngaba kufa. Yo quand tu commences à unité, il y a mon konzi, il y a mon sel Zambé pour mon normal, ne bah ça la continue. Ya on a ebisio baza bato ba mi la kele mabe tala ba bomati ba sangu et c'est pouvoir mabe pouvoir malédiction ya on moni le na Congo il faut tout téléma biso to soutenir Mukuna parce que les lots renaissance ceux qui renaissance les lots et ça na bato na bango ebele hein pour ceux qui le le Covid-19 té et on ça mandé na ba marche pour ba kokima manen ba kokima mais na lobi no ba FCC tout ba kokima kasamba kokima tabo mo bakokima bon chapa kokima bango tu bakokima botika Congo chapa wanga ni na ye ya pesa ki nembongo pa Mukuna te akokimela nini yo kati ba infraction wana ba mutu na infraction na ye ba mutu mema mokumba mutu ndala mokumba na ye mama batu ba détruire mboka ba c'est ba force commune ba bomi batu ba botoli batu ko tu ba kacho de mutu ba sala ba plainte ba tutale beli yangani. Maître Bessi Torola tozongela yo tokoti na maître Tizon ndeko papa na biso maître Tizon bonjour nano bonjour lisusu mama nanga voilà toye na o esika toye ba mo lisolo ngo mbilinga za makambu trop to bana Congo bana poto baza bana besoin ko kama vérité lo lenge nini mona mwasi oyo journaliste moko ndeko confrère moko a lobby été c'est step wana ya l'évêque Mukuna eza vrai et puis ba preuve ezali lo lenge nini mwana mwasi wana apesi dossier apesi ba Mukuna 6000 livrés parcellaire fois pesa mwana mwasi wana donc moi éclaircissement na kati eloko na po bana mboka bana Congo bana poto baza na besoin ba yoka si réellement ezalaki ya solo mais maman ye mwana mwasi wana alobi ke mobali na ye asemaka lupango mais tovandi mpe na babande ya l'école semence eza nini mais moto aseme loko wana epa basali na nzambe ekomi ya basali na nzambe boni mwasi wana azongaki su nyoka sima aya kozongela lupango wana eza deja eloko mobali ne asemaki deja epa ya nzambe ya koya kozongela yango lisusu boni epuis boni ya koloba abimi na pase ya Mukuna mbala misatu akati ya mutuka en plus bon yango nga na koyanola boye
est-ce que yo somona ata moto ngwa ndengeni na kati ya mutuka yo kendo sala rapport sexuel olongola bilamba nyonso lokoza na kati ya chambre eza makambo ya lokuta to sala attention mukuna mosel na nzambe mukuna za mosel na nzambe Bible eza koloba ne touchez pas mes oins faites attention aux oins de l'Éternel babi nzambe ye moko ko juger basali na ye totika ko juger basali na nzambe nzambe moko ko juger basali na ye tango za ko bukwela mosel na nzambe lokuta yeba bilakeli nini obino bokozwa po mukuna mosel na nzambe force o mukuna lelo atelemi nango eza force ya nzambe eza inspiration mukuna comme na dimension mususu we telemsi mukuna lelo po aloba sembo akende na sembo aloba vérité afungola peuple congolais misu peuple congolais mingi baza baveugle peuple congolais nini yo kofungola miso mikolo ekoleka awa tomoni ndenge bazoyamba ndeko na biso Joseph Kabila na changu kuna peuple congolais ngo kaka ye wana mutu yambaki ye wana kaka mutu tozolobela sumaka mama bozopota kaka peuple congolais ngo kaka makambo mama na koyanola yo boye Kabila lelo atotie na mbwa ana nzela bato ba osepela balanda nde mbwa baolanda Kabila te bato tomona ke belebele bazolanda ye kuna ba oyo bazala kolanda wana ezali bato na 18 ans oyo pouvoir oyo ya sali bato oyo ya formaki eza bato bamelaka bazododo bato bamelaka bagene bano babengaka so baujana oyo bango baformaki wana bango nde yo tika komona ata mama moko na groupe wana baza kolanda papa umela ezalaka bano oyo bango baformaki ya bakuluna te oyo bango ya PPRD yo kasi nani so alandaki bana bakuluna bango baforma yo kasi motoni wa malonga pena ngaka landa ko papa umela wana ya lokuta na bango bato ya FCC bakomi nde na suka pona ba vérité o mukuna komi ko bimisa mukuna bien na 12 secrets yango na pe papa maître 12 secrets ngo yango tonito yeba 12 secrets yango eza ko boni o vérité ngo pendenge ya ba peuple congolais bazana bezo ba yeba vérité 12 secrets ngo lelo nde tonito yeba mais kastena 12 secrets bimisika secret ya liboso yango wana mukuna lobike bino bobike yazwa kanyaka ya Kabila mukuna bi yazwa kanyaka ya Kabila te mukuna bi soki bapesaka équipe wa FC Renaissance bis andimi et puis bapesaka Renaissance bango moko te bapesaka pe DSMP bapesaka pe Vita bapimelaka mazembe po ndeko na biso Moïse Katumba lobaka troisième penalty eza lisute yango balinga mazembe te bapesa mazembe bisite po mambo mosolo ndeko bosha baleki ne tandu awangani na ye abi apesa mosel na nzambe mbongo te omonte ke ndeko kasamba azotambola na vérité te ndeko kasamba azobuka lokuta epa ya mosel na nzambe azwi babakosi oyo alataka na ngeli wana lokola ba jet de lumière ne touchez pas au DG hein? Lui il est le DG aza DG pa batone ya koka refuta batone baleka kala mingi te betando kia ba déclarer ba salaire ya koka refuta bango eza cuisine interne cuisine interne bato balandaka ngo te mama yo bengi DG nga na ebi aza nettoyeur ye kuna mikilo apoto azaka ne nettoyeur so moto atamboli place wana bebi ya leki apangusi yango mais maître muta bandara na sepe atombo minzamba tombolaka bandara na sepe atombo milolenge mona kasi ndepe nzamba tomboli mukuna apesi mukuna puissance moko atomboli eke tellement la musa peuple congolais il faut Kabila qui est dans ces pays il faut bakanga ye boni bande ko na belé bakufa to mona bango te lokwa bandakisa lokwa Arma Tungulu ti le gouvernement belge et fout ça biso mbongo pona Arma Tungulu bino webi yango te ndeko bazana wazaka chauffeur ya Shebea esika njoto ya yeza biso toyebi ndeko Kabila bomba banjoto na ba ndeko Kabila za moto il faut akende na CPI akolakisa banjoto ya bandeko nyoso to wana o emona na te photo mo na ba fausse commune bango basala il faut toyeba ndeko Kabila tala bato ba mitema be makasi no mona ba malamu lobio baza koyembela bango ezande bansala moto esaki bandeko wana na kozanga misala bakende koyemba paso ndeko Kabila memi bato nango bato ndeko Kabila bomi atangai yo na kondima te yo koyembela Kabila voilà tozongeli mwa muke maître Bessi
moi likambo moke oyo ezoleka na Sénat est-ce que likambo yango ozotrouva yango normal to ozotrouva yango normal te tozomona le sénateur Tambwe Mwamba lolenge nini a répondaki o ezali sénatrice Bijou en pleine session en pleine plénière moi ma réponse wana parmi baninga na yo c'était vraiment une eloko moko ezaki touchant on a yo maître okokolo banini na likambo wana pezoleka na Sénat omoni papa Kengu azaki modèle na Sénat Tambwe un modèle na Sénat exemple nini nani Tambwe Mwamba ko pesa na Sénat exemple nini maman journaliste est-ce que ko loba biloko bongo oya lo ezala ya solo ezala lokuta akiko loba ngote mona mwasi wana suka lobi na yo par exemple yaka kolia na ndako nanga to komela champagne na muso collègue na pas collègue na musala ko benga pe na ndako na ye a présenter au mobile na présenter au bana ya présenter au banini mama yete ke le sunga na bengi na ndako na comme la makanisi ke yo na bengi so pona bimana yo so yo bengi singa na ndako na et comme makanisi mabe comment est-ce que comment on a ba idée wana en plus c'est là le qu'on a ko lo ba on a plénière té donc na ba basi oya FCC côté na moni basi FCC ba zoba ba mayelité maman muto ko lo ba bloko ya ridiculiser bino ba maman ninga sali mo sona ko sala pe bango comme FCC ba la rabato so ba kepu na kati ba gumba be la Kabila yango tu bango so ba ko banga Kabila po ba ko longola bango po ba biki pouvoir oneka ya bango te po muto ba peuple a voté na ndenge ya bo solo ako banga te na pesa exemple bon lokola muninga na Mike Mukeba mutu muninga na lokola muninga na lokola Eliezer Tambwe Mwamba muninga na lokola Daniel Safu tena ndenge ba telemaka ba ko lakisa ke peuple muta voté biso ba tia biso te malgré nini ya ba parti politique mais bango ba banga pourquoi pour mona muta koli mais na age ba gumbama tala ba ko banga ba sali ba sakana muninga na bango mona mwasi aleli il faut apporter Tambwe Mwamba plainte tela biloko Tambwe Mwamba ba selo ba dire à Tambwe Mwamba eza malamu te tela ninga ko lobela Mwamba chef de l'état eza malamu te soki nga Tambwe Mwamba fena démissionner nanga eloko na lobby wana ba na tela ki derrière na YouTube na Brazzaville ba seki biso mabe ba critiquer biso na mikila poto ba critiquer biso pour ce temps le bango na lingala ko le bango na français muto so comprendre le président à l'assemblée ya Sénat mame ya lisoni na aja tata bongo ata ko mona mo sango ko lingaye abima na ye po asa le plaisir ngande po Tambwe Mwamba ninga zali wana moteur déjà si la pression asa sur la pression de ana pression ni yazana po ni mo sango bon ya le mo sa linga ke bon po ni babina ba omi bali c'est que ya ka makatsa mabe pa mo si wana po na moni vidéo mo biba obi na omi bali basimba ma coller série au monde donc babilo musuto ko kansila ba mabete place mutu azate avant kansila mutu mabe ce qui mutu akone na mutambo wana c'est pas dire comme ça ba idée na yo ezali ke Tambwe Mwamba aza et compétent ya omoni le loto sabino FCC batikala ka mamba ko finga ba montage bani ba tora tant autant la constitution te ba tora tant autant la constitution te ba tora tant ko ndinga ko conduire mboka te Tambwe Mwamba zaki na justice obi bato bele bakayi bango arbitraire ya lobi ya qui n'est pas tout azana mandat international so ka komi na poto ba ko kangaye est-ce que mutu abongo oyo ba ko kanela na mikili ya poto mutu abongo ba ko tia na président assemblée ya Sénat tala na mboka na biso pona ni ba yiba na bango bakosa yango moni biso to ki na vision maman ata ba dissoudre parlement te ba bakaka ki ekosi la Kabila l'air a pouvoir en 2006 en dimanche to comme en 2011 l'air a dû en 2011 moyibi en dimanche to comme en 2016 a beti 2 ans to suki wapi mie oliambo on a kimia qui a un problème la congolais bata mobutu ba qui chance bango baza na chance te donc ozo condamner sénateur Tambwe Mwamba na acte wa ya salaki oh mais maman yo batiki a ridiculiser bino bana basi minga na ba minangati na pese yo camarade nga yepa camarade nga go ba journaliste to benganaka nga mo sina nga yebi ke journaliste mais c'est pas dire côté na makanisi na ye que ce qui par exemple yo bengi singa lobi le to sala émission par exemple liboso ya africana notel africana nga ko na idée que nenga bengi nga bolem so be manga poto ke mina masanga na bimana woni ko ba idée moi à côté oko
comprendre comme ida côté que oh benga na la champagne oh bagi boye oh le bagi nanga parce que ce qui moi solo bibo prouver na be preuve la qui sanga yango côté na tinele ko lettre que ngai na komi mukanda o tanga keser boye boye pour nani na FCC bazana ba conseiller ti ceux qui ba ina conseiller mais Kabila nga ko na be mutambo ti lelo Kabila tani nga komi comme le roi ndeka zanga sika hotel ma ba ko comme le roi bandeka zanga sika hotel ma ba comme le roi mutamuta kala chaka maboko na pochité mutu mabe na simanzete nde bakomi pokala mingi te esengo ekoya mawa pe kuya nalobi no mawa na bango ekoya nalobi na yo ina na kabi ya Félix ebongo ina ne de ya Félix ebongo 2 ans ya Félix ezandeni basosola voilà tozokoba na émission na biso maître Bessi, tout le monde dit il y a Papa Molière. Papa Molière, toyoka ki mikolo les kaki aibisa ki biso makambo COVID-19 na mboka na biso Congo ezate. Mais tozomona na kati ya ba etandomike yemoko kaka kokende ko kabola ka ba désinfectant, ba cache-nez na ba peuple. Donc likambo to comprendre. Toni tout moins précision na esika wana parce que peuple congolais azo baté alingaye basi réellement oh yazo sala ne za contradiction to contradiction kasi yelo na ebisi oti ba député ya FCC na ebiso ki bazar ba député té est-ce que yo vraiment les malemba mara ne député Léon député té abi rôle ya député té Léon abi rôle la sala raté abi té soki den au moins loko nyonso ya moyibi nzamba ko confondre et l'autre nous sommes moyibi parce qu'il y a quelque chose ça va peuple qui va tindingai indépendant après ayeko bima na FCC vous comprenez ayeko bima na FCC après ko balokela ba tulukemu yemoko na ensemble kuna alobi balalaka parce que yala ngane ba pongi ngana yebi yala pa pamba yendele ba pongi po kuna na ensemble eza bongo eza mutu Papa Lembalemba aza mutu a raisonnara kitoko ndafinga rabatu yo mwana after so ngani na téléphone te akosa ka nini logiciel yem ndafinga ngati afinga ngai ya moni na landela ka eti na suka parce que ngana na éducation na ko menacer te mona na kendaki na ndinga bu mais mukolo un jour to kuta na ye eza moko za na mama emo moko za na prison na lo ba likambo met fois afinga nzoto mama nanga mais akimaka ngana niveau mon avion wana vient na ko l'écran la libumu nene ako l'écran la ba pantalon chemise wala taka ba chemise wala taka comme na ba genou na ba pantalon minene soko tamle be na mabele ako l'écran pe na mbongo Kabila pesier mais na mutu vient na ko na ngate na combat na politique mboka via yebité vient faut na ko fandise bona pese bonga na ba do talisa yembe mboka tambola ba yo mona to na pouvoir vient na ko moka la sakata marche ba combattant mais lelo comment télémé la Kabila comment critiquer Kabila non na sali Kabila asa ingra asa un modèle au lobby que coronavirus ezati au cop ya gouvernement sauf ce qu'on va porter au plainte la candidature pour pas qu'on ninga ko ko pesa ba cache-nez après ça ba masque après ça ba désinfectant so ba biyo lo ba ke ezati siko ba telo vidéo ba na to ba kangai mutabi se Moïse Mbi mabena nié abi Moïse Mbi ya viola ki fio boy kaka yemo sous ko baluka bi ke Moïse Mbi ya sala le côté pour pas comment lo ba ya côté abeta libanda trouver on on comprend alors ba mo ezanga sens ya lo ba ne ka pa lo ba pour mo kile mo na ye ndazo la sey de banga na pia ko kate mutu na nous se tondi sou ka pembe mangi ko pour longo yombo ko pour longo super black poni na ba bon lo wa jeune isa koli ato bombi ngo awa e bon na sey eza ka pembe e bon la tole eza ka pembe respecter papa ba bon respectanga maman ya respectanga te ngo tia na lo ba bongo donc ça na bano autour de question est donc l'aime son lo ba sou mabe donc lo kombo na ye. Voilà, maître, disons, tozongeli yo mamuke, ça la biso bien. Tout est bon di kambango ya Papa Lembalemba. Eza lo lenge nini? Pour na coronavirus, le biku na coronavirus ezate. Mais yemo kaka ko kabola ka ba cache-nez, ba désinfectant, na ba wenze partout. Précisément penza eza lo lenge nini? Na ko yanula obuyi. Omoni ngana lingaka na yanula pour peuple congolais ba comprendre ni nazoluba. Omoni ya liboso na koloba papa na zamuto a lokuta abanda lokuta na ekala
mokolo bakangaka biso le 19 septembre le 19 décembre 2016 ye alobaki ye azalaka mais mokolo bakangaka biso lopango ya mobimbe tondaka basoda na basoda civil moko azalaka te mais ye alobaka azalaka omo déjà côté lokuta na ye emonanaka donc ye azalaka soda ya Kabila basalelaka eteni alataka azalaka na camouflage ntango bakangaka biso ye azalaka wana azalaka lokuta omo da lokuta na ye balobi ke malade eza na mboka tozoki en état d'urgence malade eza na mboka ye aleki na betandoike alobi ke maladi ezali te ezali corps ya gouvernement na ministère ya santé maladi eza te nazo comprendre te bozana donc contre papa lemba to ndenge ni te ye aza mobuki lokuta atambola na sembo te na age ya papa na atambolaka na sembo te il faut que ça peuple congolais lelo ba comprendre que aza mobuki lokuta ye alobi ke maladi ezali te mais na bato o bazo sa propagande ya maladi wana ye moto ayambo azo sa propagande ya maladi bana na ye bakomi ko kabola bato ba cache nez na ba désinfectant na ba wenze bazo kabola bato ye alobaki maladi ezate boni lelo bana ba komi ko kabola bato ba cache nez tembote talaka moto mbasali chaîne on a pour éduquer bato mais comment ne ko bebisa bato papa bato komela moi ko inemi bala langwa dina terrasse yo filmé okomo lakisa papa bato moto ko bazo soit na pona discussion nyongwa lipa yo filmé olakisi wana ez éducation te ngai bana ngai batala Molière te na lingara te batala yango poza chaîne moko za obebisa nde bana asa vérité te papa na il faut tambour la vérité. Voilà. Toujours continuer. Toujours comme vers la fin émission. Maître Bessi, tolito eba moi vérité muki au papa avec mukuna aloba ki azana ba vérité. Mais ba vérité en oti na minute oyo, kaka moko ndenge bolobi na biso ebimi. Est-ce que moi mususu ezalité? Te omoni le bato bakena komba ba misa biloko nyo sauté. Omoni yana premier abeti bango bon moko. Omban e koti bango e ningisi bango e bongo le recommande ya misatu ya wana basalele c'est stade na lobi le recommande ya misatu bako bomba na bako panzana na bisaki yo mama Congo ekozala sauver Congo oyo ekozala sauver na bisaka ba congolais Congo ekozala sauver Congo eza pona ba congolais Congo eza pona ba vrai bateau balingi Congo kofana musika ko tia makele ya olingi Congo te tale avec makamba sali tal l'évêque a téléméli Kabila sur place mais bateau ba téléméli la musika bako sala Kabila kané lilinga ko sala mutu eloko te Kabila ko kena mutu place te oye ko ye eya mama mutu ko kufa za te ako ba mabe mutu te na mboka na biso moko po ba monde basala basanga place okende évêque za sikoyo ya Nzambe côté l'évêque évêque siko bunda komba oya vrai na miso Nzambe obi force Nzambe pesi évêque siko après cette puissance mususu yango moni lelo to koloba makambo to kolobela mama mboka so to loba mama mboka il faut to zo mama musu au sérieux to zo mama musu ko na ba blague te ndenge ba lemba ebine politique te azo mama na ba blague lemba so ko hotel na chef de l'état yenga na hotel melaye na ko remarquer papa na a un hotel na chef de l'état trop a nga télé la Félix trop est-ce que Félix a justice te makamba caméra hier olobake oh jamais Félix a ko abandonner caméra bongote donc omoni que papa wana za mutama gui mais quand même aza mukonzi pe Félix pembeni ya chef de l'état le directeur première fois na kati mboka na biso comme histoire obi pourquoi baloba le peuple d'abord yo ebite que maman Mars asala mo erreur mo papa Tshisekedi da loba ba tendre maman Mars sur PV est-ce que yo est bien état de droit to luka yango état de sourne to la moninga nga boye maréchal soka yibinga na courager non il faut que nenango parce que le bakamwe ko sila élection 2023 bato hotel la caméra était toujours c'est l'appel les 11 bato hotel la caméra était hotel l'année mutu oyo a travaillé bien à Félix comme on bato la président de la République bato la raté mutu musu bato le président de mutu a travaillé mabe mais bango na ba bomba mit tambo mo basala na Mobutu mais le tambo mo basana na ana Kabila ndenge bango pe bakozala lobi le bakotravailler na bato mususu mais mutu wana komi mopanzi yango moni Félix a roté les mela bango Félix a bingana na justice te Félix a justice te
Félix a côté la moto pour Félix à côté moto biso to les mélailles to longolai to ça les pe ba marche voilà il y a eu son maman nzambe la likolo parce que biso to ni changement dans la mboka oh état des trois papa ti sekela l'accepte ce to mona yango comme to bando mona na bi Félix a ko trahir ba tout Félix a mona ti sekela aza main blanc oh so ba ba ka tsabongo za bongote Félix a ko yibate na yebitina a coaché par maman na na pour le moment na kata Congo momba combattante à makasi maman Marthe Azati il faut qu'on dise maman Marthe maman a souffri na combat ya papa Tshisekedi amoni pasi est-ce que quand il y a l'autre dit il y a mobile il n'est pas pour na makambo à côté le peuple d'abord libumu nzala maman révolution française avec Salama et soit qui tant bossa la kimia mais là on est sur le règlement dans les malembe bateau net qui mouta papa qui mouta mouilla qui mouta Chantilim FCC qui a réfléchi bango a eu 60 déjà a déjà 60 millions baba salandeni hein balio qui a du contrat déjà en 2027 tala batomité mamabe nous sommes en 2030 parce que Félix a eu beaucoup donc il suffit pas téléphone on a pas juger bango to le malem procédure pour que malam singa mulai singa matembele eza mulai bino moko bozo yoka lolenge ba maître en tout cas ba telemi pour na lutte ya Congo lutte ya évolution ya évêque mukuna oyo alinga bimisa peuple na pasi ba vérité zebele to yo Congo na mikolezo ko ya mais maître Bessi tolimito moi liloba suka soki bambote na numéro de téléphone na yo ezala bien parce que ba ebele baza bazolanda biso na partout dans le monde bazolanda biso tolingi toyeba moi liloba suka ekosala moi malamu oyebi nakanga slogan moko papa Tshisekedi aloba nakanga Frank Diongo le kazaki na prison juba yo ko sambisa Frank Diongo baki le Congo sera libéré vous comprenez donc Congo il faut la libérer ba peuple congolais Congo est la libéré ko senga photo ça la bomoko to bundi ça anti valeur c'est pas dit que beaucoup de montant côté le Kabila côté le évêque mukuna ça ko la côté na Jacques Kabila vous comprenez donc il faut tout ça moko photo bunda photo so mboka na biso déjà libéré est-ce que les gars bloquent mike vous comprenez photo télé mais la anti valeur il faut pas la juger yango na remercier rato nzambe nenga pesa so makasi mama sanga bana poto Serge També, Henri, Venanga Papido qu'on a Bruxelles, Yananga aussi liwa na Paris, combat au biso de Bunda Yango, Tokotika pété. Maman bandi ma avec mukuna. Maman Sylvie Zola. Vidéo aneza lokuta. Maman Sylvie Zola. Bangonde kaka baela. Moi si ya Dadi Bakoene, toujours littéralement c'est la bosse la mamba sport calamité trop longo la bango. Lit oboluka ki yango. Changement ekoya kalamingité bino tu boza na sima bo soutenir ngana soutenir je suis mukuna voilà to koti a toye numéro téléphone to reçoit pas mettre Tison moi lo basuka e ko sala bana Congo bien bana poto bien e ko sala biso bon d'abord na okende na numéro téléphone nga plus 243 931 91 18 bon nakolo baboy omoni lelo évêque Mukuna a rêvé tous les Congolais même ba o baza à l'étranger même o bana kati mboka Congo à la musibiso to telema omoni biso to lobaki to banda ko telema makambo wa concert a fali ngana muninga na général to telema ki to soutenir ki fali biso to lobaka boy biso to sara pona soutien moi na mboka tanga alingo sama kamune so bino bolingo tie bakal biso to telemela ka concert ya fali ngai na muninga na ngai mete bisisa osao ana Kinshasa fali abetaka ezapende to za ko telemela pona évêque Mukuna to za ko soutenir ye akende liboso omoni boso ba saka sauvons le Congo ba telemela passer Coutinho bakansi aloka bateme passer Coutinho sauver le Congo et kufite évêque Mukuna ya etelema toza ko soutenir Mukuna biso bato MLP toza sima Mukuna to soutenir ye na courage azui eza bonzambe eza Mukuna te eza nde bonzambe eza révélation musu eyelié
atelema afungola peuple congolais miso na makambo kabila sala batu ya mabe ya nini mukuna atelemeli yango il faut tout soutenir yango na peska mbote mingi na mikila poto kuna na maître na ngai Mike Chimiendo, ça c'est mon maître you Zulu Losoko Jigoro staff nyostu o balinganga na pesi bango mbote. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre émission, chers téléspectateurs, Bozolanda, pour comprendre Makambango, ma solo angondenge le kikitoko makasi. Vous avez compris comment vidéo c'est stap et à pasteur avec Moukana et ce n'est pas vrai dû le mettre. En tout cas, 8 ans, il y a Kolandela yango et ça vraiment montage et ndenge moko nazo ebisa bino toza na kati ya masolo o émission na bino to solo lango to solo la rango nyonso. Vraiment je vous salue et si kana so boza bana Chypre balobi Mariel service Mariel service ba biso ko ngo faire voyager moi na yo contacte Mariel service na kati ya Chypre kin ezala malamu mingi. En tout cas, merci na Maître John, merci na Yemoko, superviseur Papi le Congo. Est-ce que vous allez vraiment mes remerciements, je vous salue. Et quant à moi, votre simple, humble servante Rachel Gikanji, je vous dis bye, au revoir, à la prochaine.